Shalom, 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 shalom. Tozana tango tolamuka na tongo, tobengi yango petit déjeuner. Petit déjeuner eza émission tolamuka nango, émission à conseil, il y a révélation. Nzambe azwa lokumu kolala kolamuka ezali bomeselite. Matou Samuel na le temps de la grâce. Tango oyo bazaki na basimbi satana te. Nzembo na dedi yango na bato nyonso o bakangami na Nzambe, ba o balangaka biso chaque tongo, bakataka pongi na bango pe ba na confiance na biso. Tikete temps de la grâce ekota na kati banda kuna bino. Tukumisi Nzambe po ala musibiso na tongo na lelo. Libanga na talo libanga na Nzambe na ngimisi yo Nzambe apesi biso ngolu to te ya liloba à travers le monde na internet et na ba média. Tikete Nzambe asalela moko na moko uti olamuka na tongo lelo lokola Nzambe asalaki David likoloso liboso na Saul. Nzambe asalelo lokola Daniel na libulu na bankosi. Asalela ndenge asalelaki Paulo na Sila. Bon réveil, tongo malamu, kolala kolamuka, eza habitude Nzambe azala na bino journée malamu pe bozala malamu. Nzambe tozo salela abongwani te, akobongwanaka te, azala olenge moko lelo lobi libela tongo malamu na bandako na bino. Nzambe azala na yo na libota na yo. Nzambe azala na libota ya balandi nyonso ya Sentinelle TV. Nzambe azala na ba oyo nyonso baza na France, na Belgique, na Hollande, na Allemagne, na Suisse, Canada, un peu partout à travers le monde. Bozo na biso na tongo na lelo. Réveil matinal, ezali petit déjeuner. Merci ndeko na biso Matou Samuel nangonga oyo bazalaki nanu basimbikisi te bazo salela Nzambe solo azoyemba buzo kavuma ke awuti kosola na Nzambe. Alors soki Nzambe a bimisio susu na tongo lelo ezali grâce na ye, azali Nzambe malamu, azali mobateli motomboli pe azali oyo azobatela yo. Alors na tongo na lelo na yebi ke bolamuki na esengo parce que boyebi ete Nzambe abateli Nzambe za kosala. Alors tolobaki ete na tranche na biso il y a Sentinelle TV to na petit déjeuner toko banda ko révéler bino makamwa batami ba conseil à famille ba révélation ba sagesse ndenge nini ko soigner nzoto ndaku bana et puis ndenge nini ko bondela lobby to lexaki ngonga kitoko ya ko yebisa na Nzambe merci. Pe ko lobana Nzambe asembola loboko na ye bandeko ebele banyokwami balongwa Congo kala ti lelo na bakomi na destination te oyo esengelaki loboko na Nzambe e zala na bango bakoma na destination pe bato ebele babengi ngai en tout cas ezalaki kitoko esungaki bato ebele natangi na ba déclaration ba commentaire mutu mosusu alobi elelisaki bien aimé esukaka na kolelisa bino te me esosolisa bino ezongisa bino na kolinga Nzambe parce que Nzambe aza malamu. Tala bato lokola ba Matou Samuel baza bato Nzambe asalelaki, Nzambe azalaki na bango mais likolo ya gloire balingi kosala plaisir na monde oyo balingi bazala toujours ba les premiers lelo oyo bango wana baki osimba soloka. Alors lelo to ko pesa Nzambe merci ndenga bateli biso. Tu peux Nzambe merci nde to komi na tongo mususu parce que lelo tozali bongo
mardi déjà, mardi le 15 avril, le 15 mai, le 15 mars plutôt, mardi le 15 mars, d'autres ça la émission où mardi déjà le 15, tous allez 5 heures du matin, Bozolanda Bisso, peut-être même sur Bolanda Bisso na retard par rapport à Erolamuki, mais Bisso dans la live 5 heures du matin, et allez ko kumi sanzambe pour harmoniser Bisso journal elo, abattre les Bisso, apesi Bisso makasi, alamusi Bisso, pour mona ke nazali ya kolamuka depuis kala parce que bato belé bazaki na posa ba prière bato belé tozali ko soana bango bande konanga en tout cas eza malamu ko soana mosali na nzambe mais des fois boyi ba rappel erni bokoyi ko benga des fois botika ko abuser des fois soki na kati connexion bo insister kate et yo laksa na zape na makamso ko sala na zape na makamso su ya ko sala surtout que chaque mardi na jeudi na kendaka iko kotanga donc ezali péché te ko kenotanga toujours connaissance yango ezotindika biso tozala toujours na makambo ebele ya koloba donc mardi na jeudi vraiment na kosenga bo dérangeaka nga mingi te po ezali mokolo oyo napesaka mingi na makambo ya classe et donc vraiment na kosenga na bino bo tikaka nga mardi na jeudi soki boza na ba problème boza na ba souci en tout cas lundi mercredi vendredi na samedi eza mokolo kitoko ya kosolola vraiment soki tosali bongo examen malamu. Alors, nazozongela susu nzembo oyo ya ndeko na biso awuti koyemba awa le temps de la grâce toyo kango et ça la susu plaisir parce que toza na tango ya grâce bola muki malamu na bandako na bino nzamba zo lokumu balobi batienga na ba Facebook batie photo na nga bakayenga na ba policier ke na kindaka classe c'est pas un péché eza malamu mutu ali motanga classe eza malamu mutu à tant la classe sur l'opportunité à lire, toujours que les classes c'est pas un péché. Donc les gens bazo luka place à quoi qu'ils aient biso loko les athées, tika basa la publicité na biso. Le temps de la grâce. Nkolo to pesio merci pour na tongo alelo. To netoli opoza nzambe malamu. To kumisi opoza nzambe malamu. Kumisa mana yo, ozali nkosi na Yuda. Ozali libanga na talo ekimelo na biso bana na yo tokumisi yo po yo za nzambe na biso kumisa bana yo zwana wala okumu nzambe apesanga onction na te ya liloba na ye na diaspora Nzambe apesi ngai ngolu na te ya liloba na ye na diaspora nyonso toza na posa nzambe asalela biso lokola Dawidi liboso la Sauli pam 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 nzambe esalela biso lokola Daniel kati ya libulu na nkosi bazoluka koakize biso kokosela biso makambo chaque jour na internet chaque jour na télévision numéro ya sika ya kofinga koswana kokosela proverbe 33 makambo yalanga mais otouche biso te sala na yo yawe sala na yo yawe sala na yo yawe soki eza ntango na mwana moto nyonso mokosala ezopesaka ya publicité na yo nzambe abongwani te aza na biso mpe akokontinue kozala na biso yobongwani te yobongwani te yobongwani te sala na yo yawe papa e 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 sala na yo yawe bola muki malamu soki nzambe alamusi biso elakisi ki alingi biso elakisi ki aza na biso azwana lokumu mpo aza malamu beleme na pokwa na lelo nalingi napesa mwa conseil sur makambo ezoleka na bafamille bacouple ebele bazoleka na baproblème sérieux tout simplement parce que dialogue eza te tout simplement parce que bososolesi eza te tout simplement parce que reconnaissance eza te mpe bonzambe eza te na ye na yebisa bino likambo moko bapere na biso balongwaka village bayaka kini
ti lelo bapere wana baa na kini bazonga sous village te. Et naini ko apprendre bino que ndenge tolongwa bapoto toyaki ezana bato ebele nde bayebo bakozongaka su te. La preuve, imagine toi ça là combien d'années ozonga Congo te ou bien aussi au Kenya, mais ça fait combien de temps Kenya su te. C'est-à-dire l'air olongwe village nde bapere na so balongwa village bayaki kin kovanda basoma banda ko bavanda bazonga su village te bakufa bamisusu bapere na bakufa bakunda bango na kin ndenge pe biso to immigra tolongwa ba poto tolongwa ba Afrique to ya na poto to ye awa vi na biso eza awa toboti bana awa to tobengisi bana awa bana wana vi na bango eza awa. Alors ezo kamwisanga moto alongwe Afrique aye kovanda awa au lieu à s'intégrer au boti pe bana awa mais ozo vivre kaka na nostalgie Afrique. Ba parents ebele bazana bana awa bana wana ba yebi vacances te bana wana ba yebi récréation te bana wana ba yebi tourisme te bana wana ba yebi même koke na cinéma te bana wana ba yebi même koke na restaurant te. Distraction monene et comme dimanche au même mois dans l'église na une église pe sataniste une église ya ba diabolo ya ba satana mwana kei ba lokie si mabozongi ndako. Bo remarquer que na mboko tozali bana mike ba futaka bango mbongo wana eza pona ba tata te pona ba mama te mbongo wana ya lipo bana balia bana ba mela bana ba sepela bana ba kene ba vacances bana ba se réjouir. Mais loko dit tozomona les soi-disant chrétiens batu ba sambelaka batu ba lobaka langue na bandako na bango na ba ji akomela ezate ji opamba nazalaki scandale na ke na ndako moko na boyi kotanga kombo bana ndeko mususu ba ye na ndako wana makambo bana wana basalaki ezalaki soni na ba parents na bango na biso batozaki wana bana bazo silisa ba bouteille ya ji wana bazo welela ngo et bana pe balobi na ba biscuit bazo welela babi na ndako na bango ezaka te na ndako na bango ezaka te mbongo bafutaka bana wana bosala na ngoni bo vérifier na ba uniforme ya bana na bino ba uniforme ya bana na bino uniforme normalement moi na nyo surtout oyo azana moins à 14 ans fois ça na 4 chemises uniforme 4 tricots uniforme 4 pantalons to 4 jupes uniforme ba keti ya kokende classe ba chaussettes il faut ça nango ata 4 mais qu'est-ce que nous remarquons bana na biso hélas baza même na bilamba ya uniformité et tant bazo se présenter en école misus baza même na solo parfaite misus ba okena ba tricot ya kala ya salité baza même ne lamba o changer te. Bien aimé, c'est la honte. Mbongo bana bokotisa on ali kelemba mbongo bana ba mama ba komo ke no balela ngo mibali na Afrique mbongo bana ba papa ba komo ke no balela ngo na Afrique mbongo bana bozo sala bi kelemba ko boma bana nzala bana mususu ba liaka na restaurant te bana mususu ba liaka bien te bana mususu ba liaka na fe na bango te parce que yo papa na mama bozo bomba bosomba ndako na Kinshasa bino bato boye poto libela et puis ndako ngo parfois okufa no awa cousin no moko neveu no moko abimi de oya mona capacité abimi héritier bana no awa chaussette malunga zate pantalon malunga zate ketcha malunga zate uniforme malunga zate et zo mona normal. La plupart ya bana na biso batamangala bakenda ko yiba ba jouer na l'école ba la plupart parce que ils en a ba parents ou ba se respectera ba somela bana ba jouer na mona bana na bango bakenda ba McDonald's na mona bana bango ba week-end bakenda ka cinéma ba voyager na bana wana félicitations. Mais nazo bela ba parents oyo bango moko baza propriété bana na bango baza propriété bana na bango soba yena ndako soni ko wele la biloko ko lia ko wele la ji pona ndako na bango basomba quand même ba jité et soki bo somba la bana na bino ba ji bozo ki na somba na bango ba ji oyo ya mabe wana ya ba pauvre et pourtant bana wana l'état zo futa bango. Bien aimé eza soni makambo zo sala bana bazana ba jouer bana ba congolais presque mingi so ba kei una ndako batu une école ba yibaka ou ba jouer ou ne pona bandako ba jouer zate sous prétexte que papa zotonga mama zotonga. Bien aimé ne bandeli na loba yete ba père na biso ba uta ba village ba ya awa ba zonga sous village te ba tonga na kine
bakozonga sous village te biso pe toya awa tozonga soko osomba ndako na Kinshasa eza mabe te somba ndako tonga me konyokolisa bana oyo bazali awa te bana oyo bazali baya na droit bakende cinéma bakende promenade bakende excursion bakende Disney bazala jouer na bango tout et tout pesaka bana argent de poche bana mususu bayebi argent de poche te bana mususu bayebi ata kosepela te parents mususu ngai personnellement ngai na bana nanga oya mike o baza na C à 14 ans naibisaka oya basi naibisaka mwasi nanga chaque 3 mois fois ba sous-vêtement ba chaussette ya kala ebonge bonga te akanyango na kolia au Kinshasa to o baby faut boaka akia sombeli bango mususu donc normalement bana na biso chaque 3 mois faut ko changer bango ba sous-vêtement oya basi ba père sous-vêtement ba chaussette oya mibali pe ndenge moko bana mususu ba 11 ans na mboko babani komona déjà ba période na bango ezali important papa opesi mbongo pa maman pour esa domaine na maman asomba ba bam déjeuner eza na chambre na bango tout et tout abana ko chichi bana ezo sala soni bana mususu na mboka oyo bazala déjà na ba âge ya ba nini au moins parfois vandi na miso batu makile bimie bongo parce que aza même pas na ba papier nini ba bande hygiénique na ndako. Mais ba parents au mona ye parfois na voiture kitoko mais bana baza kolata bien te mbongo bana ekomi ko salela ngoli kelemba mbongo bana ekomi ko sombela ngoni na bandako mususu kuto mona chauffage ezate bandeko na ngai bana bazo lala ndenge wana bozo sacrifier bana maya moto ezate chauffage ezate mwana za na mafuta te na kombo ke mwana souffrir po yozo tonga ndako yozo tonga immeuble na Afrique o ye mwana wana parfois olala raté. Alors ezo sala pasi tangu tozo ke na bandako batu tangu tozo bozo ke na bana batu et pas bozo ke na bana et pas batu ezo sala pasi parce que bomemaka bana na restaurant te bomemaka bana na vacances te bana bazana ba jité chauffage ezate mbongo na bango bokoma kotiango na makelema na suka ekokabola bino ememeli bino ba problème bana bazolia bien te bana baza bien te école mundele a tia biloko nyonso tout pour bana bazala bien bana musu peut-être au monde pe azana laptop te azana computer te azana tablette te azana eloko te azana même pas na portable et pourtant portable les a bien pour nanine pour contrôler moi mais na 20 heures il faut moi na zong sur le portable na moi nga oyaza muke na 20 heures zong sur nga portable soki alali na ko tele portable na ye pour la musaye na tonga ki ni classe et puis nazo contrôler ba chaîne ni natala rabilo ni atala et puis moi na ko tike so liboso internet était plus de 2 heures bande ko nga ezali mawa mingi ko mona makambo zoleka na ba congolais baza ba complexé balingi bana balo balingala te baza ba complexé balingi bana bakene na ba nini te et même ce qui est comme anniversaire à bana et là on dit toujours remarqué na anniversaire à bana mukolo anniversaire so kaka souffler gâteau pas bo bengani bana et comme fête à mikolo boye ko mela ba Jack Daniel boye ko langa boye ko bina bango moko bana ba sepela raté ngana ko pesa bino conseil soki mwana alekisi déjà 11 ans 12e anniversaire na ye pesa mbongo invité na ba camarade ne na restaurant ba le ba meli ba ke cinéma parce que les bino bozo récupérer fête ya bana les enfants se retrouvent pas fête ya bana mikolo bongwanzami bana bango moko ba sepelité bino bokiye bo meli bolé et puis ça na batu muso mona même azoke na mariage apesa ka cadeau te aye ko bunda na mariage tala ezana fête oyo mutu na vie ya mutu les ozo wa baptême oza mwana muke parfois oza oyebi likamute grand fête ya vie ya mutu eza mariage grande fête ya vie ya mutu ya mariage parce qu'après mariage ezali liwa o mukolo biso nyonso tokufa tozaka absent elamba bakolatisa yo fête oyo cercueil bakosombela yo nde bakokekunda yo kozala te le seul fête ya vie na yo ezalaka moko oyo ezalaka il faut mutu asepela même Jésus a sali miracle ya maye comme 20 kaka na mariage pour honorer le mariage pour balobi les mariages soient honorés par tous mais comment se fait-il mutu alobi aza congolais alobi aza mukolo avant na poto musala na ye ko ya ko bimisaka trouble na ba mariage ya bato
Bilo lo barondo kezaka muto pomba mais non, moi je crois que ce que ça na place au muto ko bundate. Ce que ça na place muto ko ya ko sona te ça de place à mariage. Mais au mona muto azaka na poto, muto asambelaka ma mariage à muto le seul fait au muto azana ngo ya vie na ye ezengeli to honorer to sepela yo ko bunda, yo ko swana, yo la bilamba, yo ko yiba. Oyena sac ya munene, ba sac lokola mamu po ya ko yiba bouteille ya whisky na mariage. Oyena sac ya munene na pour la mariage soke sili ozwa ba take away en anglais to bengango donc apporter ce que vous appelez apporter à la maison. Prêt à porter donc emballer pour aller manger à la maison. Take away en anglais. Na mboko ya poto bisika biloko kolia. Eza passe eza ofele bisika na ba congélateur non surtout biloko etonda muta kolia te mais yo oyaka obimisa matata na mariage à bateau na ba fête à anniversaire et puis au bundara et puis fête moko te bo remarquer que la même personne na ba mariage union surtout ya tchaka désordre. C'est la sorcellerie. Bien aimé esengeli to bimana kati ya buzoba oyo bana bazolela bato mabala bazolela bakolo ba anniversaire bazolela pe lisusu omona mutu akufi na fête et na exposition encore na salle omonanité l'herbe qui est enterré na cimetière au monalité l'herbe ya opé sa bain de consolation yo yene kotia monene oyena ba costume oye wana olia omela weleli pe biloko olia na poto so mona normal. Alors bien aimé na ebete na poto toza ba pasteur belé ba démissionnant bazo sala vraiment musana ba monte un pasteur musani saka ko tesa malamu te mais un pasteur azali un leader d'opinion azamuto apesaka ba formation apesaka conseil ayaka na sagesse na ye ayaka na ko pesa ba conseil ko éduquer masse ko longola batu na buzoba ko mima ba nzela. La plupart ba pasteur ba qualifié te, la plupart ba pasteur bazana esprit te, la plupart ba pasteur ba kuta même na nzambe te ya wana bango pona bango ki pastorer zaka bo pesa ba mbongo boya na église botonda mais un vrai pasteur impact na libanda à pupitre. Un bon pasteur zate oate arabien na église. Un bon pasteur bamona musani na communauté. Qu'est-ce qu'il apporte dans sa communauté? Jésus-Christ passait de ville en ville, il guérissait les malades, soignait les blessés, donnait à manger, s'occupait à la population, il enseignait. Et Martin Luther dit, quand une église n'arrive pas à donner satisfaction aux gens de cette génération, de sa génération, cette église a échoué. Bien aimé, n'importe quel pasteur, avant d'en passer, qu'est-ce qu'il a dans sa caboche? Qu'est-ce qu'il a? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Est-ce que pour na bana na biso ba enjoy, bana na biso ba zala bien na bandako, il faut qu'un pasteur aloba. Bino mo bozo mona te que même en Afrique, les biso tozako kola na bonne année, tozako lia bien, bazako tchela biso sani biloko kotonda. Ozo mona te que la bonne année en Afrique, ba parents na biso bazali na mbongo ebele te mais moi je me souviens na ba bonne année nyonso na bandako nyonso mwana nyonso zako mela bouteille ya coca moko bia Fanta. À l'époque vieux zaki toujours difficile. Alors comment tu as un mboka abondance là où coule le lait et le miel, là où ba ji ya ba prignon soyali, bana bazo sanga mapa, bana bazo sanga ji, bana bazo sanga ba chaussette, bana musu bazo sanga ba pyjama, bana mususu bazali même na parfum taillé bien onteza lix ça na poto. Mwana mususu aliana na McDonald's. Mwana mususu azana tana 3 uniformes, c'est-à-dire azalo kwa na Kinshasa so outi classe, samedi so ba sokoli uniforme, lundi accueilli na bilamba salité. Na pesibino de voir botala ba uniforme bana chaque mois il faut alors moins 3 uniformes, c'est-à-dire 3 chemises uniformes, 3 pantalons uniformes, 3 tricots uniformes, 3 pullovers uniformes, 3 paires à chaussures en classe, wana ka pour na classe. Et chaque mois ba maman bo changeaka bana na bino ba maillot de corps cinglé, ba sous-vêtements, ba chaussettes. Bo sala ndenge nga na salaka tous les 3 mois, bo ju o nyonso tu ya kala ba kola bana o ezali mabe bo bwaki o mususu boko ko tinda na Afrique. Ba mususu ba tuna nga so na zo biloko ko tinda ba bola na Afrique, bana nga oui na zo rango, ezala bienvenue soko za nango benginga, mais en tout cas bo sala bana plaisir, bana ebele ba yipsinga, lisolo o na zo solo la mwana moko muto abenga nga lobby. Ayepsinga tonton le na TV
tala ba problème biso bana tozo kuta nango na banda ko ba jezate courant zate na banda ko toza na ba problème même à kolia tozo sanga biloko kolia po ba mama bazo kelema kelemba ba mama bazo tonga na Afrique banda ko na biso to yebi yango to ko mona ngote mwana muke mutalebisi nango mwana 11 ans ça dit na yo ko comprendre pe par rapport ya ndenge na tamboli tout na l'église ya Afrique biso tozali na église na Afrique au mona kilte sili bana moi ba jibani na l'église ba pasteur bon mema ba jipo na bana bon ta la système à l'église anglophone chaque premier mois bazala ka fête ya bana moi ba ji bana moi ba gâteau tout mais il faut boke ba po ba église ba ndoki ba profiter ko pesa bana kindoki na biloko kolia na biloko ya komela. Normalement l'église ne sika bato fuba ezalaka ne sengo tout mais l'église au mona basala quand même ba voyage té ba kermesse ya ko mema bana libanda ba kendo ko voyager ba tambola ya ko mema bana ba kendo ko kolekta weekend ya ko tambusa bana na France comme bana mususu azana Manchester banda botama na koma Londres té bana mususu azana Londres banda botama na ya Manchester té mususu azana Paris banda botama na kenda Lyon té akenda Marseille té mususu azana Belgique na akenda Anvers té na akenda Lyon akenda nini té ba ville mususu té mususu azana Allemagne azana Munich na koma Berlin té mususu azaka na Canada na kenda alongwa Ottawa té akende ville mususu bien aimé et comme ngonga to banda ko faire voyager bana na biso et comme ngonga to dépenser ka mbongo oyo bafutaka bana po bazala na bien-être balata bien balumba solo kitoko bazala l'aise bazala lokoso te bazanga ba jité alors ezana batu muso omona na ndako na bango bana omoni ngai nazo pesa mio témoignage moko le nazo tanga na université ya Brazzaville na boy ko likambo po toute sa famille na ngate na vanda et pas ya bandeko na ngai. Mais il y avait des problèmes parfois pour parfois biloko olia mais mutu wana uta na poto avant na poto professeur à l'université mais parfois pour lia na ndako ne passe et des fois tous avons no lia ko batama et ça na batu mususu bazana problème pour pesa batu biloko olia et ça na batu mususu ko peso pondo ko peso nduna mais pour peso musuni et ça esprit munene ya momoni nga na pesa ordre na ndako nanga ba servaka mutu biloko olia na mesate na ndako nanga mututu akena na cuisine assez servaka mututu ya na ndako nanga yebi ou ba kozwango ba tiango na bola munene ba tia na mesa mutu self service lia ndengo lingi parce que na souffrant na Brazzaville parfois na zanga place à kolia oh na zolo ba na zo nzambe témoin na zanga place à kolia mais na salaki na la famille ya batu oyo bazali bien bazwaka mbongo ebele mais ba yebo kababilo ka kolia te. Peu importe ce qui mutuana okalika moyen il doit changer parce que eza makambo na FIFA. Alors na vie nanga na boya mutuana na ndako nanga azanga biloko kolia azanga mai azanga ji na sala nyonso tout na vie nanga na ndako nanga mutu akoyepa nanga alia à sa faim à se sentir à l'aise à mela à sa soif et na kolinga bino pe bosa ndengwana bana nyonso ba yepa nanga bana église bana ba voisin bana communauté so ba yepa nanga balia kana fin na bango bamela kana fin na bango parce que ngai étant que moi na kende pas batunsu et pas na bisoté je ne dis pas que pas ba parents na non et pas batunsu ya communauté ba yambaki biso bienté ba faisait vous souffrir biso et ça na batunsu ba na problème pour muto alia et pas na ye o yango mona batunsu aya yukuti na ndako na ngale mais muto soka ye na ndako no lokali boso faut présenter mai soka melaka ji au PCJ soka melaka ti au PCT ba oyo baza ba pagano ba yebi nzambe te soka melaka bière au PC bière de toute façon soko pimele bière mbongo azana ngona point osomba bière je n'encourage pas batuba somba ba bière tout mais nazo pesa bino savoir vivre ndenge yala mupaya soka ye na ndako na yo soka za chrétien te pesa ye baguna ye soka za chrétien respecter guna ye mais lelo lo nto somona égoïsme bana à l'abandon moi na zaka na poto chaussette toboka ezana bana mususu bo contrôler ba chaussette bana mino na classe na droite à lati likolo mususu na gauche à lati likolo mususu yango moni bazoko to la biso bana yango moni bana na biso ba ok na classe bazalo koso bazalo yenge parce que na ndako aliaka bien te na ndako amelaka jite na ndako asala ka bongo te soko memie pa batu azowelela ba biscuit azowela soko ezo sopa yo ba parents ata yo lati ba dernier cri
ato tamboli na dernier mutuka vi na yo mais soki bana na yo baliaka na fe na bango te soki bana no baapparaîtraka salite baza na uniforme propreté baza na baketch ya propreté ndako no eza propreté bato basekaka yo eza mama mingi tokende na mama ndako eza na bato mosusu eza donc okoki komela mai na ndako na ye te soki nano okoti na salon na ye okuta bachaussette ya bana partout basapato partout so okoti na cuisine na ye okuta basani mosusu esala 12 oyeba te esala 15 20 ans bakopo mosusu même le basokolaka prochainement osala émission na cuisine na sabino na kati ya cuisine faut tozana na ba gants ou bien ba nini eloko ba pamusaka linyuka ya ba verre ezali linyuka ya basani yali linyuka ba nzungu yali omona yozu linyuka ba sani okosokola na ba verre ekotika zei ya wana ndako no so muto ya kosi sokaza très poline tinga na okosoke na gêne pona vexiote normalement na kolia te na komela te pa na yo po oza propreté alors lokolo oza propreté pona kosa yo na osala sagesse na gêne mais pourtant na na gêne te ezali oza mal propre ndako na yo eza même na sola parfum te salon na yo on ne sait pas salon eza wapi chambre wapi soko kutokoti na toilette omona ba papier hygiénique par-ci par-là biloko ba brosse à dents omona ba salle de bain maman salle de bain toilette eza place kotia sous-vêtement na singlet sous-vêtement ya mutu na singlet ya mutu batanda ngo la chambre à coucher ya mwana mwana bato musu mutu akisa oya azui sous-vêtement no akosala kisi okomolanda ye biloko oyo kosufoka pasteur ayo yebisa bino omona mutu aye akende se soulever ayo kuta yo otandi ba sous-vêtement na yo nyonso tu wana mususu po mona ba sous-vêtement ya bien te donc mutu a calculer yo omoni le totambo tokena na town na ville to mona ka ba place bateka ba sous-vêtement to mona place bateka ba singlet to lembi ko mona ka ba sous-vêtement ba singlet ba nzoto ba mama na ba feti na ba église na balabala et yo sa biso mutu passe to wana posa na ngote alors ba mama bo revoir likambo to lobi likambo ya bana likambo elateli ya bana likambo ya ba voyage ya bana likambo ya mbongo ya bana bafutaka bango po bana baliaka bafutaka bango po bana bazala bien zalaka na système ya komema bana na congé zalaka na système ya komema bana balia baji ezanga te bana batondaka ekozala kese mo yesu po ezali temps de la grâce eza ntango ya yesu eza ntango malamu proverbe ayelaka bino chaque jour na lisolo lelo ezalaki lisolo ya kolobela sur bandako na biso bato bazobebisa ba mariage ya bato moto a invité na mariage oyeli cadeau te omona ngo pe normal quel motema mabe comment ça ndé balobaka oza mutu moko oza intégrité aucun na fête ya mariage oza na cadeau te bato a mitema mabe omona ye na carton monene atie ba papier hygiénique mais okobola omeli olangwe oyeli mutu papier hygiénique ya omoni lelo bakoma fête ya mariage azo biso to boyi cadeau to lingo ya nango okakopona ni po basi bayebi ko bomoneli bango bozomemela bango ba papier hygiénique ata mutu wango asalaka diarrhée ya mikolo nyonso ba papier hygiénique wana nyonso bokopesa ye aokenda ngo wapi bien aimé bozalaki na ba problème parce que bozalaki na bato baza ba pasteur baza na esprit ya nzambe te baza instruit te baza na sagesse te mais sikoyo avec proverbe 30 na Sentinelle TV tozwa koyebisa bino makambo ezo choquer bino po bochanger oliko somba ndako oliko tonga buluding ezali ya yo na mwasi na yo épargner mbongo bana na ndako baliaka bamela bana na ndako ba se sentir à l'aise bana na ndako chaque 3 mois changer ba tenue na bango akati changer ba sous-vêtements na bango changer ba singlet changer ba chaussettes na bango pe saka moi na argent de poche ikosa malamu iko permettre te moi na kino yo soni ndé na mona ki bana muso ba kena ndako abatu bazo welela ji ba meli ji on dirait course ji à bouteille à 2 litres na ba meli ko popo sili 2 3 troisième bouteille bazo mela bana misa to ndako moko batutu batalani. Allez, Moutapoto parle, pourquoi vous prenez du jus vite comme ça? À la maison, la maman ne nous donne pas ça. Na ba biscuit à bamba. Normalement, na kati ya cuisine, les gens na ba place, il faut ça ba biscuit à li, ba bombo à li, ba gâteau à li, bana nino nini na bango nyoso to ya li, ba cribs, ba biloko na to ya li. Siko bino boyebi yango te. Boko talola nini. Soki bana no moko ozokoka ko pesa mon plaisir te. Soki bana no moko ozokoka ko sepesa bango te.
église ya nzambe osepelisa ngo ndeni okota lola ndeni bafamille na yo ozosepelisa bango te yo kanisi ozotonga ndako baboti na biso balongwaki na Afrique na village na Kikwit baye kotonga na Kinshasa bazonga su Kikwit te baoyo bautaki village baya na Kini bazonga su te bakufa bakunda bango na Kini biso oyo toye awa eza lebele bakozonga lisu te bafwa komputu biso heureusement tokenda tozonga nga banda na ya poto na sina kenda Afrique na zonga 25 fois je souhaite que yo pe nzamba kosunga esala mabongo mais za ba misusu banda ya na zonga lisu te alors nzambe na nga apambola yo nzambe na nga a visiter yo o comprendre que mateya oyo ezali mateya eye po esunga bino eye po ekangola bino elongola bino parce que yo zo ebate batu bazo seka yo masolo ne zo betama na quartier na bino basi bayebi ke na ndako no bakomela mai te po oza mal propre basi bayebi ke na ndako na bino bana bino ba lokoso et yango mona so bana na bino baye balobi baye banani baye bana lokoso baye bano basisa ba butu ya baji baye po na ndako na bango bamelaka te bano bayiba ba cadeau baninga po baboti na bango basombaka te alo botika ko reverser botika ko yoksa bato soni bino ba oyo okena mariage ya bato banda leo yeba ke mariage eza fête ya munene ya mutu ya vie après mariage eza liwa alors fête ya mariage faut la respecter par tous kokendo bunda te kokendo swana te kokendo discuter te zala na respect kutu ata olinga kosilika il faut le boza na chance pour eza mariage pour mariage balobi eza la respecter par tous ngana kosa désordre te alors tango yozo bima oyebi na football nde batikaka générique gardien batiaki ebi ya tiobo défenseur balekisi ebale ya perique wana otikali générique ya bale mais okotikala te na fête ya bato ya mariage partout babanota la vidéo wana bamona yo kobundaki bamona yo ndenge ozoyiba vin ozoyiba whisky ozoyiba biloko ozotia na sac ekoma soni bato bakoma koya na bafeti olie baya na bakado bakoma koya na basaki mpo bayiba bavin bayiba bawhisky bayiba bavere na Écosse ou bien na Dublin moto invité bakongolais bakende fête ya mariage na salle ya monene ya restaurant bayiba balutu na basani ya restaurant oyo nazobeza histoire vrai moto wana après fête mbongo tu apesaki ya kobuke do ya koreserve bakangi mbongo wana po bainvité na ye bayibaki basani bavere na balutu ekomi pasi komema congolais na salle ya kitoko po akende oyiba mpona nini parce que bacongolais baza baidolâtre bacongolais baa na badémon bamisu baa bandoki soki oyebisi kaka ndoki ya kondima te mais kindoki na ye yango aza kobunda na kati ya mariage donc ya lelo réveil matinal to petit déjeuner yalaki to revoir ndenge tozo maltraité bana na biso ndenge tozo privé bana na bambongo na bango ndenge tozozwa mbongo ya bana olio tosalela yango mosala oyo leta apesi mpo na bana biso tozo maltraité bana na biso moko e eloko ya kokamwa baboti mingi bakomona banganga bakomona bato ya basoloka bamandona mpo babota bana bizengi mpo bafutaka bango so bayebi so koza ndoki otie te me mwana wana sikoyo bafutaka mbongo mpo yo ozwaka mbongo wana yo tongela ndako otambola bavoiture osala mbongo et pourtant mwana wana azali mwana esengelaki azala bien mais yo otindiki ye azala bongo mpo yo olia na nsima na ye alors eza mawa mingi nzambe akojuge bino nzambe akozala na kanda na bino parce que makambo ozosala eza makambo mabe soki proverbe alobi te eza na moto mosusu akoloba te yango wana boyeba ke toza na ntango oyo nzambe azali nzambe na biso nzambe azali nzambe abatelaka nzambe azali nzambe malamu nzambe azwane lokumu parce que tokomi na ngonga oyo tosukisaka matine na biso éveil matinal na biso nzambe akende na kokende kopambola kotombola po aza nzambe malamu nzambe yoka loyembo na biso nzambe tikete bakongolais bayoka message oyo tikete bato bachange ndenge akomaltraite to kotraite bana na bango bazwa conscience akomema bana na bavacances conscience ji bafruit mapa bagato ezangaka te na ndako
chaque 3 mois bachangeaka bana na bango bateni ya se pe mutu na mutu a vérifier que mwana na ye aza au moins na 3 uniformes, 3 pantalons, 3 chemises, 3 tricots bateni ya sport po ezosala soni na comportement ya bana na biso ba congolais parce que ba parents baza démissionnaire kolo asunga ba oyo bazokende yiba na ba fête ba oyo bazokende bimsa la désordre na ba fête ya ba mariage batika buzoko wana nzambe nanga abatela bino nzambe nanga azala na bino nzambe atika likolo polele poto mona nguya pe nono manaye azali ziba ya mai ya lobiko azali nzambe pe nkumu ya banzambe nyonso nasobi motema nanga soki proverbe alobi te na kolobela bino nkolo azali konzi esili ndako azali masiya na biso journal lelo epesa bino mawa te me echangise bino ndenge omona makambo po nzambe aza lokumu na biso journée malamu nkolo apambola bino tiango na mutunu oke papa na yo atika village azonga asu te yo mpe ndenge ye poto eza pasi po yo na mwasi no bokende kosinstale na kini mais soko omoni kosomba ndako eza ndako no eza bana poto te bana no babotami awa somela bango ndako awa tindika bango na bekola bien bana bazala l'aise bakenda bavacances bakendaka kolia na McDonald bakendaka bafeti na bacamarade na bango eza na bana mingi ya poto bakendaka McDonald te ou bakendaka yango parfois rare mpona égoïsme na bino. Merci, bonne journée.